yo boke tu yo zo ma pasuka pena utimbo ma papa wala tu papa changer couleur zo mona beno zo ya hein ba pantalon mi se zo to ka pam pam zo to ka pam pam zo ba solo na zo to boke tu oyo na biso boke tu keba to peso mi ga so sa malwa mam kolo wa mama to wana aboti mwana abimi le président zo dirige Congo mobimba yo ko sala est que mama na yo wana Nemo soba maman na yo akobota mana abima président papa na yo na papa sécurité que na me réponse en paix jamais nemo maman za bonné nemo posa bololé hein osa soba maman on peut se dire que mabe osoma même na mo na conscience na ngani na ça nous dans cette campagne président de la République les campagnes passées autour sur la pouvoir na sali campagne zoma yo kutu zo ra pam yo za ta mo so la obligation na Belgique wana so linya dépanner yo so linya pesi numéro na tino ata 2000 € na otindi la yo s'abonner massivement à RDC International avec Anastela la fraiseur. Bonjour bandeko balandi à RDC International, la chaîne abino ya TikTok en internet na YouTube. Pour partager à moi BLP, merci na ndenge boza toujours fidèle. Fidélité na bino ezali parce que tumemela bino toujours ba émission ya malamu ya ba sujet ya kitoko. Lelo toza na antidote ya boketu Monsieur Girard. Azana kanda mabe ne to telemina awa aza vraiment très fâché. Abenga kinga ya lobi mais Christian Dikebela ya kana nu na yoka ki ndeko boketu lobi biloba loba pour la président de la République azama mal éduqué. Wana ezama loba oya lobaki. Na yango il faut na meka mpe ko répondre et nde omoni to kiti sur terrain pour tout ça toujours dynamique ata ba bengi so na ngenga ata na kubuto kita po to sala mosala o bostinda biso to sala bino ba abonné na biso bo s'abonner massivement tout ça na ndeko Gérard bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Bonne santé. Santé ça bien dans ngolo nzambe ndeko mukane pe to ngi bien. Tempérament na yo ezandenge nini. Bokana na ngezali na oge secteur boketu. Toi, tu blagues avec le président, avec les mamans du président. Mais je ne croyais pas. Hein? Il faut aux appels à métier, à respect. Pourquoi vous blaguez dans votre négociateur? Vous avez un boketu. Hein? Un idiot comme toi, vous n'avez pas pour un mot et pas ces cadeaux. Vous savez que ça, il y a un il y a l'équipe au Michezo, où nous avons des gens qui ont une réponse à appeler, mais c'est Timothée Mondeka. Hein? Yo boketu yo zo ma pasuka pena utimbo ma papa wala tu papa changer couleur zo mona beno zo ya hein ba pantalon mi se zo to ka pam zo to ka pam zo ba solo na zo to boketu we biso ba so finga te boketu so na lapide we bi ke e vous en somme hein na parole zo ba sikoyo na biso boketu keba to peso mi ga so sa malwa mam kolo wa mama to wana aboti mwana abimi le président zo dirige Congo mobimba yo ko sala est que mama na yo wana ndeko zo ba mama na yo akobota mwana abima président papa na yo wala na papa sécurité que na me réponse en paix jamais ma papa sécurité ça papa na ko sala ngota donc yo sa bololé papa pas ça bololé maman za bololé ndeko za bololé hein osa so ba maman on peut se dire que mabe osoma même na mo kutu na conscience na ngani na ça nous dans cette campagne président de la République les campagnes passées autour sur la pouvoir dans cette campagne yo kutu zo ra pam yo za ta mo so la obligation na Belgique wana so linya dépanner so linya pesi numéro na tino ata 2000 € na otindi la yo on pas na otindi so vivre na pesi numéro na so la mission na tino 2000 € na dépanner même 5000 € on pesa yo OK tu keba maman keba président de la République na mo zo toucher tout wana tika yo et comme bena ko pesa so kanda boketu keba boketu yo ko ma prototype biso ko poto la année 87 yo non ko ko prototype osala kisa sawa yo bi poto so la poto neza biso to me poto jamais to tika ko finga bot jamais to tika ko yiba ndenge yo ko beta chocolat na kati ya magasin ko yiba poto sabana na yo de ozo la mo yibi na d'abord ozo yonda na fae yo ngo sala bot hein o so na ba mi do so ma to mulo la abo ngo sala bot boketu yo bi poto yo Belgique na mo kana yo ke na Belgique na mo kana za kisasa eza mo kana ota mutu so ala droit ya okene poto aye mais eza te que yo okene ko ba net Belgique ko mo kana mutu ati yo uta mo kana books kuna mo kana zama otna books na zama kuna pena oketu na ndenge ina kisato moni yo osolumba solo manda kana agi ko sala ko changer bat na boîte pour te boîte pas batia au sommet dernier ko changer na bat na boîte
ndenge baa bacharge mituka me bokecu nakeli kocharge bato na bwate kuna na mbandaka nde biso toyebeli ye soki olingi okende soki okatisa na ngamba mani wana mwa bokecu akobelela monana okota na boto na okota na boto na okota na boto baya okota na boto okota na boto ata bakomi bapesa mwa domene atina poche premier tour okeiya ntango kozonga boye oyanga misi ndenge anosenga kuna na bokecu ayi commissionnaire akokotaka bato na boite boye okota na boite boye okota azobela boye okota na boite nde bokecu azobela na mbandaka kuna ya kosala monsieur Félix c'est un président il faut respecter lui quand même tout ça peut paramètre mosusu bokecu soki to makambo na yo mpena baparamètre oyebika esoa na tobolo mpena otobolo makasi yo nga na koya na poto wana nakomati na belgique donc alekami kosala ngai po ngai yankaka oyebi bana isi naye nakona bana isi baservose yango yo kutoyebi servose yango oyebila na kisasa me nga nakuta servose na bosi boye na kati ya mikili tofanda mpe tosolola mpe tobimaka nini wana pipe naya mpe na kisasa tokanga biso nde bakolo bamikili tolobaka te me yo bokecu okuti bato na mikili oyo bakolo mikili nde bamedele mosusu baya mikili bavie christian odone baya mikili oyo bakona potoka basala des années balobaka te yo okende koloba mutu lokola yo bokecu bana koloba mpe ofingaka mama mati esi mama mati bato asali yo nini lelo okoma ofinga jean pembembo mais ona ventrier oza pena liboma bokecu okoma ofinga so mutu no jean pembembo ona okumisa na muziki oza pena ventrier yo asi fali ozwaki te bokecu aya bafiche électoral na ye bafiche na ye totala na oyo ya biso eza na idps toza na fiche na biso électoral ya magistrature tosalaki toganyaki bokecu fali azwaki te vérité esine aza na escro alinga asala ete ameka akoki te nde papa tisekedi baba vérité esine papa tisekedi ya solo mpo babeki avio tobana oyibeka oyiba vie bavoi mais yayo fali azwaki na ye te na basango na bango bakotelaki wana balinga bonga lukuta basango bazolinga basala eloko moko kaka non tribalisme na bango balingi basala kaka baninga oyo meme azonga na bef ayo azonga na po baza pouvoir loka biso baloba bakoyina biso tosala bino nini oluba aza jif aliaka na bato asokaka bato bien mais tosala bino nini keyeni tribal ma botika yango babokecu yo ozela tuku na yo soki mbemba kozwa obe mongala mwana zwi bokecu abeta nga te nga jitokas ceinture noire nasala maître mamisa maître chembe yo bokecu ayebi maître chembe tant que mpena aljafe ezalaki comprendre akobetanga ta omema mpe omemena ta katakuruma azala mpe na mpe matene alobaka mpe na katakuruma kote mutu ata na kata brut na libungu aza corde yo na libungu wana ventre lokwa corde ta mutu momema aza ala kibeka na nzoto amela donc akotambola te aza na forme te essence eza te ndenge atelemi ota eza salani atelemi azala calmement mais yebela bela libungu lokwa corde yo yoshi ya mamoto yoji be bien signé mais oza biloko oshi bayeba teke balati bakasa moto yango to ba yoja ngwa maka lelo tala na ngwa bele lelo tala na fongola oyo yoja ngwa nzote ko oyo ngwa nzote ngwa otima t-shirt ngwa ba ngwa ba beton oyo ayebi couleur ya bifa yoshi ye ba oyo no oyo ya yoshi ya ngwa to ba ya yoji yoji ya mamoto na couleur ba ngwa ngwa oyo couleur ne ba yoshi mo ayebi lo là il y a là ça il y a c'est ça le problème moi il y a ma moto longue chemise il y a ma moto donc ça bien vous n'avez pas rapport quand on a dit qu'on va pas dans le bokechu là bien c'est on est bien ba Weston ba John Love na ça on tous aller hein obi mutulowa bokechu aba zoba na miyo na zolo et puis bozo banga sa mission na ngete amana to kaninga nae na senga pona kanda po obina sa amana to kaninga nae zoba zo be beli yo zo bo ba patro passo kama ko zo so lukuta mu wa so ma peka ma o lomba ma sasamba kuta na bokechu ata siko ni ma sasamba na isila tezaka solo miyo me na zolo azabe on est avec la mato ya là ba be pina mato ina wana so otali bien alomba so partout na moi ça linga ya kama basi bien ya poto matro mutu wa bokechu ko linga nga ye o ka sa pe bana ya ma bokechu pe na yo pe na moi su yo bo moi sia bokechu wa pe na yo linga ke ni pe na mutu webi ngai na so o la na ndenge et puis na la gonfla makasi donc on ngulu a gonfla fort so la ba ko de la jour pour moi na na bokechu bien
azo pas vieux secador vieux secador comment qui m'a moi non sur la main était aroya aussi un morceau quand nengon et puis beaucoup toi il est commissionnaire ya boîte soko comme na kuna mbanda ka sika banosa na libongo bango wana omona aobenga bakila bokoto na boîte ezokende na ngambo ya mai bokoto soki bakoti alimba moko ale bazwi mokiliso bapesi ye abi ndenge oyeke kuna oyelanga mbisi ye misalika kosenga bato yango bazopesa ba 100 euro jamais na proposition masikoka bakokiso 1000 euro mais nalingi nasala boye azwa numéro nanga 097 86 88 457 azwa yango atina abenga ngai natina 5000 euro nakende abimisa na banque natina 5000 euro boketu napesa 5000 euro pour les amis de abeso avoir semaine épuisé senga ngai na kopesa yo 5000 euro natina ko ti okanga mo proposition mo ti kopesa 5000 euro te mais ngai o sel so kopesa 5000 euro zwa numéro na ne na biso ozwa yango otinda place okino 5000 euro so na monnaie comme so rapina okino 5000 euro na komisa na banque ok na kabisa 5000 euro otika koloba mpona soki nga aza na condition te na kabisa 5000 euro mais bana yo bana jamais na moni bakabisa 5000 euro même bafamile wana bakabisa 5000 euro te même bamuzitu bakabisa 5000 euro te même misa mpe matia bakabisa 5000 euro te bapesa one ba 1000 euro soit 1000 euro ki bapesa bapesa 100 euro 200 euro 300 euro bapesa 500 euro mais nga azokabisa 5000 euro zwa adresse wamaka moko je m'appelle Ndundu Kumpala ok tu pour ça sur ma présente ok na tino 5000 euro pour kita motema ok ndenge na bisa yo soko meki lisusu kofika na tino sumbo mote na tino 5000 euro omoni pale na ngai yango boke tu na fana na bana ba chambre baba na papa na kofinga ya soni nga na kofinga te mais na pe eloko pesinga kana lobela yo na parabole na biso yeba na biloko apo opesinga kanda okoma touche président de la république kieba mon suto yo sa président nani premier ministre belge wana aestrade na kisasa bazokisopeta boye oyo soye na Kinshasa mais avivre neka bien pour avoir na masse soye na Kinshasa avivre en masse mais na Kinshasa avivre c'est bien pourtant sokuta osenga lipa opesa ye azoyiba na bamagasin ya baalimentation azoyiba opesa ye mais awa il faut l'homme doit se battre totala so alabe mbala bo se battre awa ndenge azo se battre awa na beta belikayu na olesa bana nafuta bamile bape na bana na université bokizokeba mwana na otangisa yo so lingi natinde kuna otangisa yo ala so alphabet watinata wasemile te mo boyo so yo ese yo sa demande d'emploi yo se demande une écriture yo comment yo boketu yo bokom comment on doit bokom on te mon officier ka doit ba to so ba cha comment na mais c'est cadeau on est nani akufa za kuna kisasa aza pare c'est cadeau to ari fait moi aiba ba de bani aza kisasa bo ba imba bango imba ba nzembo to ba na mission bana sili ni ba ba imba bana kin bana poto ba passe kitana vi mesdames mon loge vi ba imba bien c'est quoi c'est na kosa imba Dido senga naye omba kayo ye amanga mopaya o omba kayo ye amanga mopaya ayobola Dido senga ye u parise ya mama na neli ye mesdames mon loge yo Dido senga ye ayobola avec Christian Lendo ayobola Freddy donc viens me voir ma forme c'est des formes les gars comme na poto ka be jaï ba be chambre on a la paix, on va péter ya kin ya to fana na grand prêtre no a beta petit na ya calme dans sa tête mamu mo pena calme ani mo lo ba mingi te ti le na to ko mana to so la to la ba de mo na non pas to ba de ya to ba na mu ba mais to ba de to se comporter bien to za li ni po to za ba ya mboka moko to tika ko ba mboka o mo no so na o ke de ba na o ke nakende chikapa na okene kasai na okene nakende manda na okene nakende kivu na okene nakende wapi kwate na okene kusi za mboka na biso ezate to kabula mboka wana yo kabona na mote boketu nozo ba mboka yo kabula so mboka yo kabona ndo ba ya ba lomeka bato wani kabula mboka bazana FCC bakoma ba ubewa ba ngone ba canalisation on va pas tenir on va ouvrir voilà de côté la politique de parce que to bien on va ba yena ba kabula le pesa le mote la ba ina o ya jika kwa na poto na ba kin a pesi mesdames mon loge mote le grand prêtre l'homme en forme fumu en forme a pesi vie Christian mote l'homme en forme na kati ya Paris pour venir mesdames mon loge dans la province 30 minutes à train
napesi Pepe Lulendo na Suède mbote, napesi Vie Thierry mbote Lulendo, napesi mutu na nga mpe Blanchard Lulendo mbote na kati ya Belgique, napesi mpe Vie Freddy na Belgique mbote, ana Kinshasa napesi Vie na nga Manolo mbote, napesi bango nyonso mbote na pale, donc napesi bango mbote tu, napesi bamasa na nga nyonso bambote, etina nga Carlito Dumela Jibe, Carlito ata Jibe napesi mbote, napesi bamasa na nga nyonso batikali Cobra, napesi mpe mbote. Bogis Mupemba, napesi bango mbote, Bogis mbote Belé, avec César Ngadi, Mbozu du coach, napesi mbote, César Ngadi, Bernardo Bela Masolo, asa kosala baconviction moko bien na kati ya journalisme na kati ya poto, aza lokola baboketu te, baboketu journaliste na bango kofinga koloba n'importe quoi, n'importe quoi. Il faut avoir un exemple à César Ngadi. Merci beaucoup, merci vraiment. Je m'appelle Maman Esther Anna, la baronne Mote depuis Londres. Je m'appelle Nadine Moussamba Mote depuis Paris, la parisienne quoi. Moi c'est Mbichi. Je m'appelle moi c'est Nana, top modèle Mote, Maman Sephora Iwanza. Je m'appelle maintenant son Mote. Merci beaucoup. Bonne Nabi Sonyoso, vous s'abonnez massivement. Ma caméra sur Kitoko, vous avez merci à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe. Vous allez à la papa Gérard Kanima, au Koza Forme, Impero, dirigeant Monene, vous allez à souci à Mokaye, Patriote. Vous allez au monde à bien au milieu, à Yoji, donc, il y a la route des Algéries à Yoji. Ici, vraiment solo, donc. Oui, c'est ça, la solo. Avec le président de la République. La Patriote a battu qui campagne président de la République. Yango bozomona ye wana ye moko na mbongo na ye moko ba pesa mbongo te ozwa kino sala campagne te ba mbongo na ye moko donc mais tozana ndako lo wana poto donc mingi olobeleza te azali awa merci na bino mingi merci bandeko nyonso bo s'abonner massivement bo partager ba lien bon to ko fournir sous émission malamu ciao.